ton travail que Dieu va te bénir. Rester sans rien faire va t'asservir. Prends bon courage à pas de son métier, car la paresse c'est par de puni. C'est par ton travail que ton pays va se développer. Celui qui reçoit est esclave de celui qui donne. Ntango bazo kabela yo okomi moumbu ya moto azo kabela yo. Nzamba kopambola yo nde na mosala ozosala. Soko salite kolia pete. Nzamba kisi na kisali moso asala ki mosala mikolo. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'émission Écho d'Injili, chers internautes, vous tous qui nous suivez partout à travers le monde, vous qui aimez notre émission Écho d'Injili, mesdames et messieurs, nous sommes là pour vous faire vivre cette ambiance qui a régné ici à la maison communale de Njili, où les travaux ou encore les lancements de travaux de construction de la nouvelle maison communale ont été lancés ici et maintenant par le ministre d'État, ministre Osité Père. Donc vous allez vivre cette ambiance ici. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, nous citons Chantini Ngobila Mbaka lui-même aussi. Vous allez suivre son discours ici, mais aussi toutes les grandes autorités de la maison communale de Njili, en commençant par lui-même, son excellence, monsieur le bourgmestre de la commune de Njili, Papi Mbumba Ngaliema. Mesdames et messieurs, vous allez vivre, c'est une grande réalisation. Aujourd'hui, toute la population njiloise, toute la population du district de Tchangou, toute la population de Kinshasa, en tout cas, est en ébullition pour voir ce qui se fait ici à la commune miroir. La commune miroir du district de Tchangou, la commune miroir, c'est-à-dire la commune de Njili, Otobenga Kabongo, capitale ya Tchangou. Le Njili, ils ont revêtir en tout cas sa plus belle robe. Parce que les travaux, Sengeli et Tongela Biso, maison communale ya Sika, ici, et où tu as lancé à déjà, et pas à Yemoko, ministre ou ministre d'État, ou à Zalibongo na charge à ITPR, c'est-à-dire infrastructure et travaux publics. Donc, Yemoko, monsieur Alexis Guizaro, à où tu as déjà lancement, a posé déjà première pierre aux travaux dans déjà et banda. Alors, sans plus tarder, nous allons aller directement pour faire vivre une ambiance où tu peux régner à Wadesika Oyo. Ah non, Mambabo, il faut qu'on remercie Mukonza Mboka, il faut qu'on remercie le gouverneur de la ville de Kinshasa, il faut qu'on remercie numéro 1, il y a commune Nabiso Njili, monsieur Papi Mbumba Ngalema. Alors sans plus tarder, tu vivre dans l'ambiance, tu vivre dans l'ambiance, tu rozonga, tu la moi discours ya ba konzo bazalaki awa, bongo tu repesa moi commentaire Nabiso par rapport à Makambo et Salemi. Merci beaucoup na réalisateur Nangai Lucien Moussungai, oazo sala musala kitoko, Wendi Mami Mokili Mobimba. C'est parti.
touti komona ambiance ya makambango ndenge uti kozala awa. Mais d'abord tozobana na discours ya yemoko ministre d'État, ministre ya ba infrastructure et travaux publics, monsieur Alexis Guissaro. Tolanda ye d'abord, après tozonga poto yoka lisusu ba discours ya ba konzi mususu. C'est parti. Alimina silisa moi discours oyo tolo bana munoko mboka o misale ezosala malelo eza mpona biso bana Kinshasa, plus précisément bana commune ya Njili. Nalingi bandeko na ngai toyeba ete oyo nyonso eza kosalema lelo eza d'abord vision ya tata mokonzi ya mboka. Nalingi tobetela ye maboko makasi. Représenter gouvernement de la République, gouvernement de la Mino ya Bawario, ou la Premier ministre Samal Kone. Nous allions et le la gouverneur à province pour lancer ma travaux Oyo. Moi, Mouketo Koloba Bandeko, gouvernement de la Mino gouvernement ya Malobate. Gouvernement ya misala eza pe komona na miso lelo tozo ko lancer misala mais topesi bino promesse wana ezali parole d'honneur tozo ko pesa bino et d'ici 18 mois tokozonga awa na o esika mbaloyo pona ko lancer te mais pona ko réceptionner par ouvrage. C'est-à-dire qu'on inaugurait un bâtiment où il y a un awa. Et c'est goté. Alors, pour la kosuki ça, bandeko, nous c'est que ça les awa. Et ça la bâtiment communal. Et ça la plutôt place Sainte-Thérèse. La misala nyoso boyoki, ba terre kotonga ma awa. Ba érosion. To rebondissa ba érosion nyonso to kosala banani ba bénéficiaire alors ndeko esengeli obatela ba ouvrage nyonso oyo kosalema bongo te toboyi na nsima kotonga banzela tomona lisusu bakanivo ezotonda tozomona bamituka ya kokufa bapane bazotero na nzela makambo wana toboyi yango bino nde fo bozala vigilant fo batela oyo nyonso toza kosala mpo na bino po eza mpo na intere na bino. Voilà, wana bouti kolanda ministre d'État wazali bongo na charge à ITPR. Alors cette fois-ci Tolanda communication ya yemoko mokonza ville ya Kinshasa, nous citons Jantiningo Bilambaka le gouv Tolanda discours na ye bongo tokozonga to continuer na masolo na biso. Excellence monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures, monsieur le directeur des opérations de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, messieurs les ministres provinciaux, messieurs les secrétaires généraux aux infrastructures et travaux publics, messieurs les mandataires autorisés de l'entreprise WIEC, messieurs les directeurs généraux, messieurs les coordonnateurs, madame et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers de la République démocratique du Congo, distingués invités en vos qualités, titres et grades respectifs,
tout protocole respecté, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir et une joie immense que je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue au lancement officiel des travaux de reconstruction du bâtiment administratif de la commune, ainsi que c'est l'aménagement de la place communale et de la place Sainte-Thérèse dans la commune de Djili. Ceci est le deuxième chantier qui est lancé dans le cadre du projet KIN et Linda. Étant absent du pays, je n'ai pas pu participer à la cérémonie de lancement des travaux du premier chantier, celui de la construction du nouveau centre de formation professionnelle de l'Institut national de préparation professionnelle qui s'est déroulé à Manokou le jeudi 20 septembre 2023. Mais de loin, j'ai communié avec vous dans la journée, car le moment attendu était enfin arrivé. Après un long processus de préparation, depuis l'identification du projet en 2006, le projet KIN et Linda est ainsi passé à sa phase d'exécution physique sur le terrain. Je concède que le projet KIN et Linda est vaste, multisectoriel et complexe. Mais, à un moment, le sentiment de doute mêlé à l'impatience a failli prendre le dessus sur l'optimisme en dépit des explications et des assurances des experts. Bref, tournons vite cette âge. Ce qui importe aujourd'hui, c'est que le projet KIN et Linda est effectif sur le terrain. C'est ce qu'attendaient les bénéficiaires du projet. La ville de Kinshasa, les communes ciblées par le projet, à savoir la commune de Lemba, Merci beaucoup, beaucoup Landa les gouffres. Ah, c'est pour que la binobo Landa fait extrait, il y a discours, il y a directeur, on va chargé des opérations qu'on a la Banque mondiale parce que projet Oyo qui n'est l'enda ils allaient bon financé par la Banque mondiale. Alors c'est Milito Landa chargé des opérations Oyo la Banque mondiale n'est pas autre que ça la discours naïe pour louer initiative il y a gouvernement congolais puis partenariat entre Banque mondiale et gouvernement il y a République démocratique du Congo Tolanda. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables Mesdames et Messieurs les membres du Parlement, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les conseillers du président de la République, Messieurs le bourgmestre de la commune de Djili, distingués invités, Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités respectifs. Au nom de la Banque mondiale, je vous remercie de l'opportunité qui m'est offerte de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement des travaux financés par le projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa, communément appelé KIN et Linda, ici dans la commune de Djili. Ce projet phare du gouvernement
de la République démocratique du Congo bénéficie d'un financement de 500 millions de dollars américains de la Banque mondiale et s'inscrit dans le cadre de partenariat stratégique entre le gouvernement de la RDC et la Banque mondiale pour la période 2022-2026. Ce partenariat vise à orienter les financements de notre institution vers des projets ayant un impact direct et substantiel sur les populations. Excellences, Mesdames et Messieurs, le projet Kin et Lenda capte l'essence même de la nouvelle vision de la Banque mondiale qui est d'éradiquer la pauvreté dans un monde habitable. Et il s'agit de mettre davantage l'accent sur l'impact à échelle que les projets que nous finançons peuvent avoir sur la population. Je voudrais mentionner que grâce à cette usine, grâce à ce projet, déjà, plus de 2 millions de Quinois ont aujourd'hui accès à l'eau potable. Pour que ces engagements contribuent à améliorer la situation de la population congolaise, nous devons nous engager tous à renforcer la gestion et à accélérer la mise en œuvre des projets. Prions ceux et celles qui sont impliqués dans la gestion des projets de ne ménager aucun effort pour faire avancer la mise en œuvre de ces projets du portefeuille et impacter positivement la vie de toutes les populations. Je voudrais, Excellence, dire qu'à la Banque mondiale, nous tenons beaucoup à l'inclusion. Nous souhaitons que ces infrastructures que nous lançons aujourd'hui permettent aux enfants de toutes les communes, y compris ceux de Djili, de bénéficier de tous les services de base modernes que l'on trouve dans toutes les villes les plus avancées au monde. Notre vœu est que les enfants de Djili, eux aussi, puissent profiter de la bibliothèque pour améliorer leur performance académique et que dans le futur, on voit beaucoup d'enfants de Djili à la Banque mondiale. Donc, mesdames et messieurs, après avoir Kolanda, Ezali Bongo, extrait, il y a discours, il y a chargé des opérations, il y a Banque mondiale, Awa Tozoti Kelabino, Bolanda, Yemoko, Bougumestre, ya commune, ya Djili, Ndengeni na siliko loba, Ndengeni na siliko pesela, na misala oyo, utiko zala lancé Awa, Tolanda, excellence, Papi Mbumba, Ngalema, na Masolo oyo, utiko pesela na Bakinois, utiko pesela na Bakongolais, après lancement de travaux, il y a construction, il y a nouvelle maison communale, Tolanda. Monsieur le journaliste, je vais vous rappeler une chose. Lors de mon infrastructure à la tête de la commune de Djili, avait dit, n'hésitez pas au discours, mais plutôt au travail. Et aujourd'hui, nous sommes là. Et je m'en vais directement à rendre un hommage vibrant au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication en fait que la commune de Djili bénéficie de tout cet ouvrage que nous venons d'assister aujourd'hui. Et deuxièmement, j'ai rendu un hommage vibrant aussi à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui lui-même est venu personnellement présider cette cérémonie de la pose de première pierre pour la construction du bâtiment de la maison communale ainsi que l'espace Sainte-Thérèse. Donc nos impressions peuvent être que bonnes. Et sur ce, je remercie tous les partenaires
qui ont contribué afin que ces projets qui a daté depuis 2013 puissent se réaliser aujourd'hui dans la commune de Njili. Et je vous dirai aussi une chose que après 61 ans que l'ancien bâtiment a été construit, aujourd'hui en 2013, il a fallu un Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de ces pays pour que la commune de Njili bénéficie d'un nouveau bâtiment administratif de la maison communale. Un message à la population njiloise qu'elle puisse plutôt accompagner ces ouvrages ou ces projets parce que c'est à l'intérêt d'abord des Njilois avant les autres communes. Donc tous les Njilois, protégeons ces ouvrages et ces projets, accompagnons son excellence monsieur le gouverneur dans ces projets pour que notre commune soit la première, comme l'a si bien dit le ministre d'État, que la maison communale de Njili sera unique dans son genre. C'est-à-dire que ça sera la plus belle maison communale de la ville de Kinshasa. Pourquoi pas de la RDC? Banjilwa pe bango moko bazangaki maloba ya koloba te. Tango bamoni misala ya boye esalemi na kati ya commune na bango balobi ke il faut bapesela. Yango te otikela bino bolanda quelqu'un Njilwa o bapesaki biso maloba na bango po batalisa esengo bazanango na sima ya lancement ya misala oyo. Tolanda banjilwa ya solo ba vrai Njilwa ndenge basili kolobela. Tolanda bango. Naza mwana ndi de naissance. Nyonso na botami makambo nyonso na kati ya Njili. Na quartier 1 Bomongo. OK. Yebisa biso makambo esalemi lelo lancement oyo ya kotonga maison communale ya sika yo en tant que Njilwa de père et de mère oyambi yango ndenge. Na yambi na maboka kofongama. O mbali boso pena mona commune na biso oyo banda esalama tala ndenge ezali. Ba commune mito mona ba changement ezali ya biso okota na bureau ya nani kuna pasa ko subeza te. Donc na ndenge basali biso bazuzi invasion oyo na sepe nango makasi. Donc président de la République olakisi ke obandaki na Njili poko ma président. Olakisi yango. Olakisi obandaki na Njili poko ma président. Donc to sepe makasi na eloko sali biso na kata Njili. Tokobatela yango. Biso mo te tokobatela yango. Ko lisu likolo lisu. Omeki ba omoni yango. En tout cas na yoki esengo moko ya kosakana te po eloko yo banda Kongo esalama na mona yango te. Na yeko mona ngonde lelo ke mokonzi ya mboka Fachi Beton atindi gouverneur ya ville a kotombe pona cha pierre. Donc pesima esengo mingi ta kotomoni ke ba poser pierre. Donc pese esengo mingi. Donc to ebite lelo donc biso population ya Njili soko to kozala ndenge nini. Alors to sengi merci mingi na président ya mboka Fachi Beton alakisi vraiment ya solo azali congolais ya solo de père et de mère mboka sengaka vraiment ya solo mwana ya mboka pour ça que c'est étranger angaka sala makambo yote. Alors bandeko langa banjilwa te se comporter bien na biloko oyo bazo salela biso que to protéger yango to bebisa yango te ba bebisa ka iloko ya l'état te po ezala bien commune na biso ezala kitoko esengeli to tia yango propriété que ça soit na niveau ya ba carnivore niveau ya ba prince kokombola ti mokolo ba kosalela biso maison communale na biso yo esengeli ke to zala na propriété. Bozolanda tope bouti kolanda émission na biso Écho de Njili sur De la Foi télévision. Bouti kolanda biso sur GN Fondement télévision partout à travers le monde. Tozaki ne sengo mingi ya hôtel Sabino ambiance o esili ko régner awa na commune Njili na lancement ya ba travaux ya construction ya nouvelle maison communale ya commune na biso ya Njili o to benga kabongo commune o ezali capitale ya district ya Tchango. Donc mbote na bino merci na bino nyonso bolandi biso. Je crois que bouti kolanda ba continuer so bayaki awa pona ko pesa bino misala oyo esalaki lancer awa. Donc merci beaucoup na bino nyonso bolandi biso. Merci na banjilwa ezala banjilo bozana diaspora ezala banjilwa obokena na ba commune mususu boyebake commune na bino ya Njili ezo revêtir une nouvelle robe parce que misala ekozala ebele misala ekozala ebele bolandi yango na ba discours
discours ya bakonzi nyonso totalisi bino merci na bino nyonso bosala toujours confiance na émission Écho de Njili oyo epesaka bino information concernant commune na biso ya Njili. Merci na mon réalisateur Lucien Moussungai ya Maman Rosette. Merci beaucoup na Maman Merveille Diaki Muntu. Merci na bakonzi nyonso ya Njili, bakonzi nyonso ya district Changu, pe bakonzi nyonso ya ville province ya Kinshasa. Totika la branché pe mbala ya sima tokokutana. Benga biso na ba numéro oyo eza affiché poto solola oyo ape kolobela makambo etali Njili. Merci beaucoup et restez branchés. Es-tu prêt? Bongola motema, bongola motema, mwana nzamba zaliko ya lele. Bongola motema, mwana nzamba zaliko ya lele. Bongola motema yo, bongola motema, bongola motema, mwana nzamba zaliko ya lele. Bongola motema, mwana nzamba zaliko ya lele. Bongola motema. Soka yelelo yo, soka yesiko yo, akuti yo na masumu. Masumu moninga okonetwa mate sokia yelelo sokia yesiko akuti yo na masumu moninga okonetwa mate akuti yo na masumu moninga okonetwa mate sokia yelelo te sokia yelobi te yebapeliwa ezali kokende wapi yebapeliwa ezali mamaya kokende wapi yo sokia yelelo te ongisanzela oyo susu ezali yebapeliwa ezali moninga kokende wapi yebapeliwa ezali oh yo kaka bongola motema itango ya koyo Bibili elobi lukana luliboso bokonza likolo nyonso yo lukaka ekopesa mela yo lokola matabisi. Alléluia.
ton travail que Dieu va te bénir. Rester sans rien faire va t'asservir. Prends bon courage à pas de son métier, car la paresse est par de puni. C'est par ton travail ton pays va se développer. Celui qui reçoit est esclave de celui qui donne. Ntango bazo kabela yo okomi moumbu ya moto azo kabela yo. Nzamba kopambola yo nde na mosala ozosala. Soko salite kolia pete. Nzambe alakisi ndakisa liboso asalaki mosala.